Salut, mbote na bino nyonso o bolingaka chaîne na biso ya famille Bota News TV bino nyonso o bopesa matoi na bino vraiment et pas na biso vraiment to pesi bino mbote partout vous êtes to pesi vraiment merci na nkolo o ya pesi biso lisusu pema na bomo ya koya ko sala émission vraiment nzambe wana ya lola azwa lokumu to kepe kuna lisusu to pesi ye moko babi la maman chérie maman de famille Bota maman Belvi Kandila patrona to pesi mbote Poutine bisika pi ozwami to pesi pe famille Bota mobimba ba mbote na bino e uti pa ya ndeko la bino boko na de jamba o alingara bino tellement mingi vraiment apesi bino ba mbote bisika pi bozwami la famille vraiment to yeka le to mesana balobi soki eloko koloba ezali biso vraiment to yaka pona koloba soki eloko pe zeta en tout cas to vandaka penza mais soki eloko ya koloba ezali oh na moni ki intéressé nga il faut na koloba ngo pona bandeko na nga en tout cas na sala ngo na ezitaka ta moki ete bandeko na nga yango moni vraiment raison pour laquelle na ko sala émission oyo balobi yo okuté na biso pour la première fois na kati ya chaîne na biso famille Bota News TV vraiment abonne-toi au kozala jamais déçu parce que chaîne na biso vraiment balobi pas de mafinga pas de kokosa pas de ceux qui nini vraiment tu as ka pembe to sola pembe tu as ka ba recadrage na na ndemo ya propre to ningi to longola ka ba anti valeur oyi na réseaux sociaux parce que réseaux sociaux c'est bisika oyo nga na benga ka réseaux sociaux dans monde moko ya lokuta il a tellement trop alors biso to ndima ko na réseaux sociaux pona kokosa te mais pona bato bazo kokosa ko luka ko dévoiler bango et puis bato bazo pona ko finga pona ko sa ba buzo ba na réseaux sociaux vraiment tozana pona bango to ko continuer ko loba to ko lembate voilà en tout cas sur écouter na liba kwa chaîne na biso pour la première fois au kozala jamais dessus abonne-toi yo moko ko mona au kozala jamais dessus la famille toke côté kuna côté film na biso to bito consommer film na biso vraiment film mo ki toko j'espère que bino moko besoin de film na lo bana bino chez Belvi Moussale Salamaka ba film à Belvi ba film moko tala niveau oyo Presley tala niveau ba memi mwana place ba kena mwana tala botaka film ndenge ezokende bandeko en tout cas c'est du waouh oh ka film moko ezokende au sentir que non et dégager vraiment mutu moko akomi yango aza mutu moko aza mayele ayebi ko réfléchir na nyonso sur tous les domaines na ba artiste o azui na casting de tolobaka na nyonso au sentir que non eza mutu mayele ne mutu komi film wana parce que bato ba comme ba film terre à terre mais film ba beve qui ndara vraiment au sentir yango bona nga kopesa mingi ba réponse parce que azaka mystique bino tom su bosa analyse na ndenge mususu mais chez Poutine au moins elle est karaté et pas vraiment mon elle est karaté bosa analyse na bino na ndenge film ekende kozala mais côté kuno mona et que à côté betia côté pour ya za somme za mystique en tout cas to consommer film et to continuer ko consommer film famille Bota to zana eloko ko sala te ceux qui to consommer ba film et na lo ba na bino nyonso to consommer ba film alors ce qu'on to côté na sujet na biso o to eli lelo vraiment o eza ya mutu ya boyoki bomoni titre nanga on a tie en tout cas sujet na biso vraiment eza ya mutu ya la famille balobi sujet na biso eza nini qu'est-ce qui se passe au juste et le koni o ezo le kato pe le koni ezo linge le après pour na Belvi Kandila patrona en tout cas la famille biso stebi comment Belvi aza combattu na monde ya théâtre to yebi source en tout cas to yebi source sikoyo eza na bato ebele o ba meki Belvi na ba façon tout en tout cas ba meki vraiment na ba façon nyonso pour que Belvi a kweya pour ba kweyisa ye ba kweyisa na ba niveau nyonso ba kokiete ba meke na molimo na no ba kokiete parce que o azakat na Belvi aza tellement très fort en tout cas ba meke na ba façon nyonso ba juité parce que prière et 24 na Belvi côté na ba longité ce ko ba ina ngo physiquement ba ndiko nanga alors physiquement wana eza nini complot o ba sali la famille na okaki pasi koyoka et puis eloko comme ça nga bazaka na bango na soni te ti basala ba complot na bango bazala soni te mo ba comme to longola partie même so non na live ba longola te on ne sait pas ce qui va resala miracle nini pour na ko longola yango la famille c'est vraiment difficile
ya kolanda bamakambo mosusu oyo bato bazosala ozomona ke bato bavandi na bango mpona kolukaka kokombattre motu moko boye so babeti plan A esimbi te bake na plan B bazosimba te me bazocontinue kaka ozomona ke bato moko vraiment en tout cas nayebi te soki motema nini oyo bato baza nango parce que moto aza na nzambe oyo aza na Jésus Christ akozala motema ya bongo te likolo ya fanatisme likolo ya mosala okoluka odétruire ndeko notina baniveau moko boye en tout cas ça fait très mal bandeko na nga yango omoni ngai to nayoka bamakambo boye des fois mosusu tolobaka tolandaka babiloko na bango te non des fois faut tolandaka parce que ezala babiloko mosusu baobimisa na biso tokoyeba ndenge nini tokoluka koéchappe yango tokoyeba ndenge nini tokoluka koinforme bandeko tokoyeba ndenge ya kozala sage ozomona parce que bango baza vraiment très mordant nde balobaka bato moko mabe en tout cas nalobaka jamais chance kana se retrouver à côté na ngambo wana te parce que na motemo nazalaka nango nakoka kose retrouver na ngambo wana te nakoka te la plupart ya bato base retrouver na ngambo wana bazalaka ya motema bongo bazalaka bato basala bato mabe bato mitema moko boye so ndenge nini ce n'est que normal faut basangana basangana kandi basangana bongo siko bandeko nanga likambo ngo eza nini likambo ezali ya koluka kokweyisa belle vie kokweyisa ndenge nini bomoni histoire ya Bijou la reine ndenge eleki eza complot moko ezalaki wana sikoyo baosango na ndeni bango moko te mutu bazokende parce que bango bakei vers mutu ebima bien te wana complot bazosala ebima bien te donc nde eza wana ezaki bazokoutilize kaka baproche kako baza na tête bayebi baza faible mpe bakoyeba mpe teke likambo wana ewuti epa bato boye rien la famille boyoka lisolo bandeko na nga donc bakomi koutilize bango bongo likambo ya Bijou la reine bautilisaki na bino nayebisaki bino eyaki na video momo nayebisaki bino so bolandaki nga mpe nayebi so bolandaka nga bien nalobaki likambo oyo bomoni siko ezobima donc batindi mutu moko boye kaka asala nde nini oyo bazalaka na Bijou asala système nini ke Bijou moni eloko osalaka yango wana esalaka ojoue te fo oyo osenga ndeko no pardon wana bango te bango to babenga bakuka banani bango moko te batindi mutu mosusu oyo baya kutu ko aza na ye kutu abakuka te eloko te mais eza complot na bango nde basali yango bango nde basali soki baotala na mosika nde bautilisaki Simeon ndenge ozomona bazokoutilize bazoluka bazotya mbongo na bango en jeu tala niveau ya kimotema mabe bazotya mbongo na bango en jeu baza bato moko bakutanaka pena bakutanaka baoba na poto babengani na baoyo bazakise bakutani basali bamanigance na bango oyo akokende boye oyo akosala boye akosala bazwi mpe mbongo batie mbongo en jeu la famille donc mbongo en jeu kaka mpona kodétruire vie ya bato mpona kobebisa kaka vie ya bato kobebisa baimage ya bato tala niveau ya bakuku baza na motema bacommunicateur wana na bafani tala niveau ya kimotema mabe nga ya mona kamwaka kifanatique ya lelo ole ezala na place ya kimosala ezalaka so mosala te kifanatique ya lelo ekoma bavie personnelle nde ya bato ekoma danger ole to bando balobela mosala oyo bato bazosala balobela mosala te mais bango bakoti pane bavie personnelle bavie privée ya bato mosala batia à côté oyo tosaka baguerre ya mosala ezalaka te ekoma guerre vraiment baguerre moko physique bandeko na nga ça fait très mal trop même ça fait trop mal tomonaka bamindele basalaka baguerre na bango bato bazosala bacomédie bani baguerre na bango ezalaka ya mosala mais ya biso ekendaka kaka na haine na kati ekotaka na makambo mabe bandeko tala niveau ya koluka bokangisa bambongo apasi bokangisa nino pena mbongo mpoka boya kodétruire bandeko na bino botala niveau ya bato bayaya tala niveau ya bato toza na bona Congo mais bato bongo mpo mona bazoke kosambela bamama mikolo misu bamama mikolo ntango mosusu azomonaki azosala makambo wana ozomonaki yo oza no mama mais bana oyo oboti bana wana oyebi via bana no ndenge kosuka bakoko wana bana no bakobota bakoko na yo ntongo balobaka nyonso tosala kifuta makaka awa ekendaka na ba 3e génération so ba 4e génération
donc se rendre dans compte que nga pe na boti il faut na préparer à venir ya bana na nga na bakoko na nga po bazala bien les leçons na zate ou bien na koli et génération na ngel eza wana ezala malamu tant que bino bozo sala ba makambo mabebo bozo kota na ba manigance ya boye ba complicité ya boye ko mbongo na yo tiembongo na nje po ba détruire ka ba tout monde po yo lingaka moto wana te po bino bolingaka belle vie te yango fo boluka boluke na ba moyen nyonso bozo kota na ba proche na ye bokoti po bokendaka malembe ti bokoma na niveau ya ko atteindre belle vie. C'est vraiment malheureux. Batu bazokana kuna bazokana susu papa Serge. Bakani papa Serge babi surtout papa Serge. Donc papa Serge n'est qu'à l'écran. Donc oh nyonso ba leka bakumisa belle vie. Oh ba jouer na kata ya belle vie TV mi ba jouer na nini kuna te na chaîne na bango te. Ba pe ke bakumisa belle vie ba wana nyonso nde ba cibler bango ba Marie Jeanne. Je vous dis, ba ciblé bango bandeko nanga ba ciblé bango. Ba kochinde la banka batu mususu. Comme ça batu nyonso wana bazaka pembe na bela batu nyonso siko basa nini ba inapenda belle vie po belle vie akweya. Tala niveau ya batu. La famille, tala niveau ya batu. Ndeka bijwa sali nde bomoni buto sali e ko kende zo kende po ba la excepena mokili ke belle vie azamu te mama be. Vous avez mais nous sommes complice la famille. Oui, puis Kabango, ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand on a le bino des fois, et à mon comment ko banga. Ndeshi ba nini ba audio na bango ya ngambu na bona kuma pena moi na ba réserve parce que baza batu moko boba ko kipe ko chercher no danger. Pour que ko check biloko na ba comme ko sala ba biloko wana. Au moins ba kacho mo utilisation ba selo maka bébé na YouTube so ba fundi de ba misana ya to kuma ko banga moko cheba biloko na bango mais tu sais ko kebisaka ya biso famille bota tous à la prudence ba maman na biso bozana kata belle vie TV oh bébé ki bojora pas belle vie bolinga ka belle vie bozaka na belle vie bozala vraiment prudent bozala prudent en tout cas na yebisi no bato ba cibler papa Serge ba cibler Marie Jeanne ba cibler moi batou wana ba cibler ki wana et koye ba na pete sans trace car bat na bino kaka obozana ba wana ba misusu bazaka faible o bazana ba amour d'argent ba lingi mbongo ka ba on ba utiliser to monde ba zui butu ba kanise lembo ba sanse lembo ba peshi ozomona kaka batou wana yango wana tozolo ba famille bota tozala prudent Babylone surtout balo yoka tous à la prudence sur la capone ko siba donc pour ça ba salir vraiment réputation ya belle vie akoma par terre quand des années na makambo nyonso baba osala pour la belle vie pour ça bango ndaki ndeni belle vie a une incapacité pe ko coach ba film monde ba film la sonde ko ta chaque jour et comme pe ke ba film koti et amoko pe koti te ndenge bango ba kindaka belle vie pas comme une incapacité wana mais ba mo na belle vie azaka kaninga ze ba film kota do mama kaka azaka ko top dans la famille ba olukela ye bazo lukela ba makambu na ba façon nyonso je vous dis na ba façon tout pour na kaka ba ko isa Poutine pour ka belle vie akweya ba ba sepila bande kolanga et ça la passe la famille yango lo moninga vraiment na yaki pona to meka kosulula yango to meka vraiment kosulula likambo to meka kocha makambu nyonso en place to eba ndenge nini ba artiste na biso yango la sele micho to ekomela bande ko na biso nyonso bazaka pembe na Poutine ekomela vraiment bango ba bandeni ya ko se comporter ba batu nini pe bazana ba ko ko beta ba lisolo moko boye ya belle vie to ndenge ni ba ko ko member même on ba jaro ba lingi to yebite parce que complètement ba sala o ba lobby ezana ya mukie mais o ba ko sala en cachette o ba ko ya devant nimité to yebite tu vois wana to yebite yango faut tozala vraiment prudent yango moninga na yaki ka pona ko meka ko informer biso vraiment en tout cas famille Libota to yeba ndeni ya ko sala ba o pe ba artiste na biso boza pe na belle vie en tout cas vidéo auto partager yango et comme la bango pour que ba ndeni ya ko se protéger ba ndeni ya ko zala prudent vraiment la famille to consommer film na surtout la film to consommer film na ce film fait tellement kitoko bisika o belle va zo frapper bango belle va zo qui est toujours liboso ba on dit maté
tellement que baza na ba combat mais ba ko ka belle vite alors biso to za toujours focus na ba film vraiment il y a encore un ko s'abonner to partager bye.